Kimbuta candidat encore gouverneur. Yo pona omoni ondeni. Papa wana ezaki ndoki. Tala place to fan na sa mécanique. Ah na ville salité bosso soka zongi gouverneur wana vraiment na ebeli Félix Tshisekedi ata butu mo roche gouverneur te 10 ans sali Kabila kuta sali 2 ans à renouveler te bon il y a ces 2 mandats renouvelés ceux qui ne connaissent Kabila a renouvelé te le président Raïs a renouvelé te bon 2 mandats renouvelés a que nous ça va boutique na mboka na e a sa bilanga na mboka na e na Kinshasa to lingi bato propre ko bato ba Jekoko Molomba ne bato to lingi na Kinshasa mais il est gouverneur de la ville to lingi te ville qui a foulu ya salité ta kinga san salité fulti na ville boso na ekuna salité alongwa le pema ko sa bilanga non bourgmestre ça est l'autre côté mais nous ceux qui rechitent na motu ya Kimbuta donc il faut dans le système de sanction il faut sur le bango fimbu ceux qui nzambe azpe sungi mbalo aleki d'ailleurs c'est un grand baoba akobunda ekoki kosimba tout comme ekosimba te mais ekosimba donc azwa turo soka zongi afungola matoi na ye ayoka kabatu te pona nga vraiment na osenga Kimbuta soit kama mboko te attaque gouverneur pona nini bon ma beze belé atebino ba full mo public ba transkin zotambola non transkin zotambola de et kufa kala société on est là déjà depuis kala ba full partout Kinshasa solo abiki bino ba kina bolinga ka yemi yango abiki no fa continuer awana zoko sa to linga ka ete ye fois paiement lokola raisi ya pemi ye pe ya pemi. Moto bani balandi à www.clubwa.com. Merci parce que vous avez bien besoin d'absolu de partout. Et 5 wezalaratam bolanda rabiso et 5 pezaratam bo commentaire émission na biso. Musala toujours ça les apona bino pour on se pesa bino pour on bino information on nous se le cas na kata Kinshasa. En tout cas, c'est votre chaîne clubwa.com. En tout cas, chaîne pesa bino toujours information qui toko pe à Malonga. Là, tout le monde équipe Mobimba à Clubwa où ils sont dirigés par notre boss de la nation, par madame Picho Mangaya, par Herman Ampo, notre cordon ainsi qu'à Francis Wala derrière la caméra. Merci aussi à mes confrères de Clubwa. Là, je pense toute la grande équipe de Clubwa. Merci aussi à tous nos abonnés. Merci à nos abonnés. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout. Surtout Mingi na poto. Nous sommes en commerce qui a besoin que salsa biso qui tout ça là toujours musala oyo lo lenge bino bolingi. En tout cas lelo Kinshasa makamole baloba toujours que Kinshasa ba information Kinshasa ba sango. Tout ça na sango menene pour na surtout pour na bino. Selon l'information, selon la vérification d'Abisso, bientôt là, il y aura élection des gouverneurs de la ville. Gouverneurs surtout pour les 26 provinces. Mais à notre grande surprise, avec le courage de Zanango, Tomoni Bongo, André Kimbuta, Obabenga Bongo Léo Sommet, a déposé candidature naïe étant que gouverneur de la ville. Mais ça nous a un peu fait mal. Pourquoi? Parce que quand la bilan à Kimbuta, Kinshasa, en tout cas, il y a un bilan négatif. Kimbuta, bilan est négatif, bilan est équilibré. Actif, na passif, il y a éco-qualité. Pourquoi? Parce que à tenir les poubelles public, mais bon son n'engone souki. Kimbuta a été Transkin, Nanzela, bon son n'engone souki. Ça fait aujourd'hui 4 jours que Transkin ne fonctionne pas. Transkin ne fonctionne pas, les Congolais souffrent parce que manque de transport. Là, ils ont entre parenthèses. Mais tous on a manqué par rapport à André Kimbuta, qui est encore aujourd'hui comme étant candidat gouverneur de la ville. Tout ça comme moi, tout ça comme Seka, tout ça la biso passi. Avec quel courage que Kimbuta aujourd'hui peut décider ya kotia sous candidature étant que gouverneur de la ville. Tala banzana qui tient ndenge komi. Tala foule qui tient ndenge komi. Manque ya mai, manque ya courant. Kinshasa et Bébi, Kinshasa Bosoto, Kinshasa Bafulu, Kinshasa Banzala, Kinshasa Babola, Kinshasa Batamaboma. Donc on ne sait même pas comment est-ce que va encadrer Batonanyoso pour Kinshasa où est capitale Engenga. Alors tout ça c'est par rapport à bilan ya Kimbuta où est bilan négatif. Il a pu voler. Il a pu amasser beaucoup de richesses. Oui, quand on a compte na na banana ye, on va boire pas fali na ba faire, mais population toujours na c'est
mais tout le monde comment est-ce que malgré tout Kimbuta a sali mabe mais au moins toujours que ba pangi ya munu mingi ba na biso ya kaluka ba na somo mi ya changu ou baza ko soutenir parce que to bo sonate Kimbuta bimaki bongo député national na changu donc on sous-entend que non Kimbuta a été voté na changu alors lelo to remettre un peu comme ça là tout son population doit souffrir population zo kemba population zo lila Kimbuta qu'est-ce que vous voulez Kimbuta olingi nini ata bando kapoto babaya yo parce que kota la Kinshasa lelo Kinshasa on a kana o lelo ils ont un changement total Kinshasa c'est comment solo je vous dis aux joyidité alors to meka pe reçoit la population to ka bango ndenge bakoloba parce que tout temps aussi micro na biso population a loba a réagi par rapport à gouvernement Kimbuta to me pe que kuna pe ngama de PG Koko place à candidat gouverneur mais to meka un peu ko balancer total à ceux qui population a ça pour ou contre candidature ya Kimbuta pour na gouvernorat ya Kinshasa. Merci beaucoup à Francis Wala derrière la caméra. Merci aussi à mon boss de la nation, à Pichumangaya, à Herman Ampoyo. Avec vous, Tokotambola, Bola na commerce que le peuple balobi, pe tozo ngasusu na bilili après to continuer émission na biso. Merci beaucoup. Bonjour. Ah bonjour mon frère. Comment on Comment on Rodrigue Nzambi. Rodrigue Nzambi Kimbuta candidat encore gouverneur. Yo pona omoni ndeni. Papa wana ezaki ndoki. Tala passe to fan na sa mécanique. Ah na ville salité bosso ce que gouverneur on a vraiment les Félix Tshisekedi ata butu mo roche gouverneur te 10 ans sali Kabila kuta sali 2 ans à renouveler te bon il y a ces 2 mandats renouvelés ce qui ne connaît Kabila renouveler te le président Raïs a renouvelé te bon 2 mandats renouvelés a que nous ça va boutique na mboka na e a sa blanc na mboka na e na Kinshasa to ba propre ko ba Koko Molomba de ba to lingi na Kinshasa mais il est gouverneur de la ville to lingi te ville qui a foulu ya salité ta kingasan salité full tina ville boso na ekuna salité alongwa le pema ko sa bilanga. Merci beaucoup Ndeko. Yango na lobi merci. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Papa Kombona. Comment Jean-Paul Bankanya. Papa Jean-Paul Bankanya Kimbuta gouverneur de la ville yo juste ngwana ndenge nini. Bon na landaki yango na tongo na chaîne moko RTV c'est na école nationale des finances place na Zotanga. Namona ki ndenge bato baza ko mipotana kuna na kacha plateau komituna mituna parmi quelques candidats oyo nalandaki baza kotanga kuna na okaki pe kombo ya Kimbuta kombo ya Janchini na okaki Jekoko na okaki pe un certain Deo na okaki pe un certain Batumun bon na et puis ada Bombole na okaki ndenge wana mena tango na okaki situation ya sango ya papa Kimbuta yango azali le premier vieux citoyen kinois parmi ba candidats wana sonoka kiwana na okaki ndenge wana na mukuse na mutu notuninga yango selon bilan na yesiko est-ce que ko so gouverneur de la ville mutu na biso yango bon en tout cas na koza na parti prité papa Kimbuta aza ko mériter azonga na kati ya musala na ye mais ezapena papa msupe tu fait 5 peto loba ezate question na liboso devant micro balader na kangama parce que yo lobika utuninga mutu na banda ko sala be logité il faut pena loba ya malamu ezaka pe mabe pezalaka na suki wana. Alors bilan na yo mona négatif to positif ne ça il y a papa Kimbuta vraiment pour na bilan na ye ezali na deux na pas na ko apprécier on a deux positions côté positif côté bilan positif oui. En tout cas, à travailler qui n'a pas qui peut invoquer par exemple l'hypothèse il y a maison communale et il y a Limba, hein? Maison communale à Limba. C'est un bourgmestre qui a travaillé pendant l'époque de papa Kimbuta, hein? Or na battant mon sous au bateau basala na kati ya nani ya ba gouverneur mosusu tout le monde a eloko asana kati alimbate donc c'est ça un peu le problème dans que fait c'était côté bilan positif na point wana ya limba parce que na moni déjà côté nga na kolaki na fandaki musaya salaki ya malamu il a kisimbuma moko yango wana parmi les 24 communes eloko moko malamu ebotami yango wana. D'accord, merci beaucoup. Côté négatif p ngaki kolobake soki akozonga lisusu soka zo chance wana na kati ya
élection bakosala qui a passé l'histoire zongi na place wana vraiment il faut lutter na comportement ba gouverner ba bourgmestre mususu o ba na kati ya musala pour na promettre les salité on a salité wana ezoke na kombo na ye bato ebele ba biso public tozo mona te que non bourgmestre zo sa eloko te mais nous sommes qui rechitent dans motu ya Kimbuta. Donc il faut dans le système de sanction. Il faut sur le bango fimbu, ceux qui nous embêtent, peut sungi mbalo aleki. D'ailleurs, c'est un grand baoba. Akobunda, ekoko simba, tout comme ekoko simba, te mais ekoko simba. Donc azwa turo soka zongi afungola matoi na ye ayoka kabatu. Asa la système à conférence publique débat. Aleka ki bo atelemi na quartier moko qu'est-ce qui ne va pas awa na moni awa na kacha papa to ki biso na kacha commune na biso awa ezo simba tata bourgmestre bizane boye et pas simba sanction fimbu na maboko fimbu eza nde mibeko eza fimbu beta na zote mibeko et beta kabango. Donc c'est ça le point de vue nanga vraiment yangwana nazali étudiant apprenant na école nationale des finances le 3e budget comptabilité publique aussi ça né oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Bonjour. Bonjour. Comment on a payé? De payer. André Kimbuta est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il s'en va ndeni. Bon, koyo kakani na yoki onka koto na bino hein. Alors yo pona yo azala to atikala. Donc atikala to alongwa. Te pona nga vraiment na osenga Kimbuta soit kama mboko te attaque gouverneur. Pona nini? Bon. Mabeze belé. Ndeti nga na vana na kingabwa. Yo zwa commune le roi limité quartier mné le roi kingabwa. Tout ça na bateracité. En tant que gouverneur ça na mboka. Chaque temps sambu le beti passe toujours population zolela. C'est comme ça la gouverneur ezanine. Mais au moins que Kinshasa comme propre et puis ba transkine comme belé pour na ba transport. Bon. Wana ezaka te pour na kosunga peuple, makamoze belé pour na kosunga peuple. Transport toujours tonyo kwa mara. Soko OK national chaque mois, chaque année toujours transport ça la passe. Na ba décembre na banazando comme 1000 francs. Tu déclarer Kimbuta le barelo monter. Mais abiki ya bon si Kinshasa fou les asouté. Te passe ça makasi. Na repose exemple le roi full oyo. Bakangi yango pona nini ku constitutionnel nda déclarer. Inondation ezalaki ya full oyo ezalaki ya makasi. Na bana minute passe ku du pona full na ville qui chasse ya makasi. Bakomo bwaka na ba terrasse organisation bien te. To les la route ming bazong sata Union européenne ya pona sisa makamba full mais pour notre de ville passe ya makasi. Merci beaucoup Ndeko Pay. Merci. Bonjour Ndeko. Bonjour. Ndeko Kombona. Toussaint. Ndeko Toussaint, tout le monde comment est-ce que le gouverneur de la ville Kimbuta a postulé encore étant que gouverneur de la ville. Une nouvelle on a bien on ndengeni. Encore postulé na ndengeni. Bilan est négatif. Depuis 10 ans na enyo so sali makamba malongate. Siko ko sala ndengeni. Par le biais que non a tebino ba full mo public ba transkine zotambola non transkine zotambola de et kufakala société on est là déjà depuis kala ba full partout Kinshasa solo abi ke bino ba kino bolinga ka yemi yango abi kino fa continuer awana zoko sa to linga ka ete ye fois paiement lokola raisi a paiement ye pe a paiement. Merci Ndeko. OK, merci. Oui, c'est ça. Bolandi l'intégralité comment est-ce que ba Congolais va réagir. Merci beaucoup parce que vous êtes fidèles à la chaîne Abisso. Les Congolais babi qui Kimbuta sauté. Kimbuta stop. En tout cas, sa chance dans votre souba roya pour te voir bon servir Kinshasa. Kimbuta a échoué, ba foulou, maïzate, terrassé, bilo bongo. Alors, boula Kimbuta est bon négatif, tout le monde commence que bien équilibré. En tout cas, restez branchés sur notre chaîne www.club.com. Merci beaucoup à vous tous nous abonner. Merci aussi à mon boss de la nation. Merci à la grande dame Pichu Mangaya, à Herman Ampo, notre cordon, et puis à Léo Lalombe François derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis merci et bye. À la prochaine.